na bino bandeko balandi tindika télévision na masolo na biso tindika bosolo esika epenza tobetaka masolo na ndinga bosolo topanzaka to sakolaka basango ya ekolo na biso esika makambo ko kende kitoko nde tolingaka penza ko sepela kasi soki eza na kati ya mbutu tokoloba pona koganga kosenga na baye oyo basimbaka to bazalaka na masolo yango bameka kobongisa mosala yango lelo penza tokoloba ya makambo oyo ezolobisa oyo eza na actualité toyebi actualité état de siège actualité eza marche ya bandeko na biso ya mouvement citoyen actualité mosusu ezali bandeko na biso oyo tolakisaki bino bilili na esika tokendaki na nzele lolenge nini bazonyokwama na badongolo miso actualité mosusu ezali ya koyebisa bino sango ya malamu ete mosala ya gouvernement ebandi tozalaki bongo na ndeko Tony Mwaba oyo azali bongo mokambi ya ebonga ya bitelo abandaki nanu kosolola na baye oyo bazalaka na kati mpona koyeba lolenge nini ayambi bango eloko liboso asali ayambi baye oyo nyonso bazalaka kati ya administration kaka ndenge nalobaka eloko esalaka to motema ya ministère eza administration soki administration eza ya kokufa makambo nyonso eza ya kokufa kasi ndeko Tony Mwaba abandi nanu kosolola na baye oyo bazalaka na kati mpona koyoka bango mpona kobakisa oyo yepa koki kobakisa na bango mpe soki bakoki kobakisa po ete basala mpenza mwa likanisi moko ya malamu batombola mpenza ministère oyo etalaka mpenza bitelo yango nde esimbaka nyonso soki bana bazwi mateya malonga te mpenza tokozala na bavoyo ebele tokozala mpenza na bana malonga te na yango wana tokotia yango mpenza maboko etombama mpenza ekende likolo kasi ya pasi eza ya kokamwa bandeko na biso ya mouvement citoyen bayaka kaka na babiloko moko ezangela ntina oyo nde bango batambolaka nango nayebi te eza kanda état de siège ekoti kuna mpo bango na kati ya masolo baza na kati wana lusha filimbi na bango misusu wana toyebeli bango kala ntango toyebaka te tokanisaka babundaka mpo na ekolo tokanisaki bandeko na biso ya libanda badiaspora nde basimbaka bakangisaka mwa ba100 ba200 basangisi mpona kopesa bango makasi nzoka ezalaka likopa ya bandoki bango na bamindele bango bafinansaka guerre bango bazofinanse bango po ete basa mwa mbutu mbuto bango basalaka wana kuna bamindele baprofitaka mbongo bazwaka nde bazongiselaka bango nayebi te bandeko oyo basali video balobi ete bakangi oyo soki 3e vague ya kokanga bato état de droit bazoyebisa bino ndeko nazoyebisa bino mamikolo nyonso awa état de droit biso nyonso toza na kati ya molongo soki bapekisa eloko songolo pakala okobima osala marche mpo na nini mouvement citoyen alobi aza makasi bango baza lokwa basinzili ya mboka soki bazalaki mayele balingaki basangana bango nyonso bake koluka ministre kibasa ye moto azokotisa desordre na kati ya nini bokende koluka ye bosolola na ye boyoka ye mpo na nini alingi kosala eloko oyo kobenda baninga mbongo eloko oyo konyokola bayimboko tie crédit boye crédit ekei kende koluka ogiseki basa maliba ye moto aza na makambo wana na ngonga oyo tozosenga kimia moto nyonso afanda na ndako na ye soki leta alobi wi oye soki leta aboyi soki aboyi likambo ntango kotambola batie yo maboko olobi ete état de droit kosala mosala te ndeko totuna tomiyeba état de droit eza nini état de droit eza obuka mibeko mpo bakangolo bokanisa te état de droit eza kaka mpo bakangaka bato wana droit eza te bakangaka moto soki aza na mbeba kasi soki bapekisi botambola te okotambolela nini toza na mposa bamouvement citoyen batambola ata mpona babiloko ya kolia babiloko ebelebele tozelaki bango mpona kotambola wana ezalaki te bango na aire tolukaka eloko moko boye esalama ya malonga nde komona mouvement citoyen aye onga boye onga nani onga lusha eloko mpe bolukaka eyebanaka te bolobaki kabila akende kabila kei bino wana bozaka kofinga na facebook bino wana bozaka kokritike na facebook ya bino apart na bino eza nini bino mosala na bino kobimaka na marche kaka mpo bapesi bino bambongo bojustifie bambongo na bino mpo mpona bake totambolaki mpona eloko songolo pakala wana eza mosala te boza bilenge lokola biso toza bilenge biso nyonso bilenge oyo biso toza lelo lobi nde kozala kongo oyo kozala ya biso kasi soki toza kaka na nsima bapantalo to ya baveste ya bato tokotonga kongo te tokobongisa mboka te na yango wana nalingi koyebisa na bandeko nyonso babanga na bango te mouvement citoyen ese eyebani nango bautaki kokanga moninga na bango moko awa biso nyonso tomonaki ye tokoki koloba yango mikolo nyonso te esengo na biso eza
état de siège efanda na kimia toyambi yango na esengo ebiso mpe bapandisa yango toza na mosala ya koyebisa bato bolamu nango toza na bosenga koyebisa bato bolamu nango na kopesa bino ndakisa toutaki komona awa na baeste kuna bakomaki kobima ti na bavile kokoboma bato ti na kati ya bandako ya bato siko komituna bato wana bazalaka na zamba kasi na moi boye bautaki wapi bapumbwe kaka to babimi kaka mbala moko esika wana bomoni ete esi ekomaki mabe makasi état de siège bakozwa bagouverneur oyo baza bacivile bafandisa bango na lokola kuna soda nde soda munduki nde munduki bakozwa baye oyo baza makasi to baza ndenge moko na bango batia bango na bibonga wana bakozwa chef coutumier fo azala baluka chef coutumier oyo azalaki ata soda kala mpo batiela biso mpe ye wana bakena bachef du quartier ndenge moko oyo alandi ye lisusu batieli biso basoda kaka mampinga ekozala kaka soda policier likolo soki batie soda na se bakotia policier soki batie na ndakisa soki bapesi batie neti gouverneur azali aza FARDC na se na ye bakotia la police bake lisusu koto mosusu gouverneur aza FARDC na se batie la police kaka bongo na biteni nyonso to na bibonga nyonso yango wana tokobenga état de siège sikoyo tala esika soda azalaka tomonaka biso nyonso tozalaka na bobangi pamba te toyebi suka nango ezalaka nini kasi barebele oyo basi bamesana na bamama wana bayebi ke mama nabetaka likofi te papa nayebi nde babetaka likofi te kasi ye aza na monduki aza na machete akosala na bango nini kasi état de siège oyo toyambi yango toza na bosenga mpenza ekotala ebanda mosala na lombangu pamba te tolembi bibembe souci oyo donc on dirait aussi tomesani komona banzoto bandeko na biso komona bamichopa bandeko na biso libanda kasi lelo otango likanisi ezwami ya kosalela biso état de siège oyo tokoki mpenza koyamba ngo na esengo te kasi oyo eza mpona koyebisa na bandeko oyo babandaki kolela mama ange kasi bamosusu bazoboya état de siège baoyo bazoboya état de siège bayebi sekele nango oyo aza na kati kuna abima ntango bakobelela bakobeta ntangwa oyo aza na kati abima aya na monduki na ye aya kotika soki alingi asalama akoma mpinga na ndenge asolo aya kokota formation bakolakisa ete babomaka moto pamba mpona biloko kolia te kasi bakengelaka nde ekolo babomaka nde barebele oyo babomaka baninga na bango bato kasi bato oyo bazoboma moninga na yo motu mpona kozwa eloko kaka mpona koyiba eloko songolo pakala nde koboma nango moto wana nde bato oyo tozoluka mpona kokanga kasi na ngonga oyo toyambi mpenza état de siège oyo na message oyo bayebisaki biso ya chef de l'état ayebisi bayimboka nyonso epesi biso esengo pamba te tobandeki koluba guerre na este esila mais ezalaki mpona magi te ebele babandeki koluba akosaki biso apromettre ke akotya nani kimia na este akosilisa bituma na este bandeko nanga bituma na este tobetaka masolo mpo ezalaka télévision tobetaka masolo totalaka yango na batelefone tobetaka masolo soki toza ata esika ngai nakobeta nakoloba na bino masolo bo soki babeti ata de mbuma awa oki ndenge makile epanzanaka ebongo bayokaka sikoyo balance roquette komona bandeko na bango bazokokwea na bamasasi ndeko na nga eza eloko aliseki te ya kokende kaka osilisi bitumba na esila ebitumba ngo kutu ebanda lelo te bitumba ebanda lelo te bitumba ebanda kala biso moko bakongole ntango toyebi ke mpona kozwa mingi fo koboma bandeko na biso yango wana tokotaki mingi kasi lokola état de siège ye moto alekaka likolo ya mibeko aza te oyo nyonso akoleka likolo ya mobeko mobeko kozala likolo na ye kotambola te soki leta apesi yo ndingisa te mpo ntango bakokanga yo olobi ete état de droit yango eza mpona bongo te état de droit landa mibeko donc droit eza oza na makoki te droit eza na lingala tobengango makoki ya moto soki moto aza na makoki ya kotambola te okotambola te soki oza na makoki ya kosote te okosote te soki oza na makoki ya kolela te okolela te kasi boni soki oza na makoki wana te osala ngo ntango bakokanga yo nde ogangi état de droit wana nde toyebaka tolongola na mitu na biso état de droit eza te ke bakanga mutu te ntango bakobongisa prison bakobongisa boloko eza mpona bato oyo ya matoi mangongi soki oyoki te ndenge baboyaki marshe wana soki bakangi yo bakokanga yo bakeno na boloko mpo oyokaka te oza na matoi mangongi eloko ya kosolola ministre ya petentik bino mpo boluka ya koboya koyamba bino mouvement citoyen bokende oyela mbangu kala bokende pa mboso ayamba bino mpona nini te bokende pa ministre nde alinga boya koyamba bino otika biso badésordre ezangila ntina tosi toyebi bino
toyebi déjà mbongo na bino utaka wapi tango botambolaka bongo toyebaka déjà ke baenveloppe na bino ezalaka mpe badiaspora te bandeko na biso bande kokosela bango makambo ete bango nde bazofinanse bango bino eza bango te bino mo boyebi bato bosala bacontrat na bango po te bolalisa biso pongi boyiba to bobomisa bandeko na biso mpona bambongo na bino mouvement citoyen azalaka na place asalaka te bazalaka na mituka basangaka eloko te batambola mituka bien bozwaka yango wapi tosi toyebi eza cope na bino biso tokolemba te tokozala kaka wana mpona kolamusa bato bayimboka mpo eza ngonga kolala te ngai nalobaka yango kala ntango tata ekolo azwaka bokonzi nalobaki eleko oyo tokoti oyo eza eleko kutu ya makasi koleka esika touti kaka nde nalobaki bomoni bato nyonso nde bazosala ete bayina tata ekolo na bato bazotala mpenza makambo etali mai bakomi kokata mai ata mikolo ebele bazoyebisa na bato te ke tokokata mai mpona boye bazoloba elongo te kasi ntango bato wana bakolela bakokata courant ntango bato wana bakolela na nkombo ya nani bomoni biloko ya bongo fo tokota sikoyo na kati ya administration ya Congo tofandisa administration tobongisa mpo motema ya Congo eza administration so administration ebongi te eza mpasi tobanda kolela kaka nde kolela boye bandeko na biso ya nsele babengi biso ti toza na bavideo maiki akobalanse yango bozomona lolenge nini bapolisier bazoyeba lisusu mosala na bango te ipekrime azoyeba lisusu mosala na ye te ipekrime azoya kokota kokanga bato oyo ye aza na ndingisa ya kosimba te dossier eza ya ye te me ye azokota wana wapi na république ensele nayebi te tata ekolo otya lisusu état de siège kuna o tosala boni kuna kaka nde bapolisier bazotungisa bana mboka nazozongisa mokumba oyo na Kasongo ndeko na biso Kasongo papa na biso Kasongo yaya na biso Kasongo noko na biso Kasongo papa leki na biso Kasongo musala oyo ya bokengi yo etali penza mampinga ya la police eza na mapeka na yo bato bakoki koganga komba tata ekolo te kitala sekene na nsela ata bino moko ata bino moko musala mutu na mutu aza na ebongani ya kosala musala ntango tobengaka Gentini kishasa eza salite eza mpo Gentini aza na mposa kobongisa kisasa te siko musala Gentini tokopesa Kasongo te siko ndeko Kasongo tokopesa musala ya kotala bamampinga na yo na nsele awa toutaki koloba na nsele kuna eza moto azokufa moto azobika kuna eza kisomo eza na major moko na kotanga kombo na ye na koluka kombo na ye na kopesa nimero na ye na bino nyonso oyo bakozala makoti ya kobenga ye azotambola na kombo ya tata ekolo azobotola bamapango ya bato azobuka baclotire ya bato koto abandaki na kengo asongi akomi otambola na kombo ya Félix ozomona sikoyo mosala wana ndeko na biso général Kasongo sololaka na baye oyo bakonzi oyo bakambaka badistrict na makambo etali mpenza mampinga mpo ete mosala eza makasi polisi ayebi teke ye nde fo abatela moto kasi polisi nde akomi kobangisa bato polisi akomi koluka moto ntina ine mpo ya kokanga ye wana ekomi nini tokobenga ngo kindoki tokobenga ngo nini ozomona Congo niveau esi ekomaki pamba te concession wana oyo ezobenda makelele wana ezalaki ya kengo ntango asombaki azalaki nano na bokonzi me toyebi bakonzi na biso akala babandaki kosomba te babandaki kozwa kaka ye mpe azalaki ne na mikanda wana te kasi bato basombi pai mosusu wana makambo oleka kala ntango ezoya kobima na ngongo ezobima ezopesa biso elilingi nini po Tshisekedi akuti dossier oyo basomba mapango kala Tshisekedi asali kaka 2 ans omoni maladi Congo na biso eza administration na biso penza eza penza ya kokufa na yango wana mingi kolela na nga to bosenga na nga na tata ekolo administration penza atiela yango penza lisusu mayele makasi aluka nanu ameka nanu kochange bato mpo nayebi te bato misusu baza na kati wana bayebi na bango administration eza kaka cope soko oye kaka na mbongo na yo oza na solution na yo ayebi te badirective nini akoki kolakisa mutu mpo mutu alanda azala mpenza na ndenge esengeli ekomi kosala biso mpasi pamba te bambela ntango moto akobenga yango wana mpo komona bilili clôture basalaki babuki bapolisier bazolaka ndeko na ye te soki bazwi bakoboma ye ndeko général Kasongo vraiment
na pesi yo nano losako oza mosala makasi mpona bapolisier na yo soit so omonike bakolekela yo yo okei na ata mopanzi baluki ata moto mosusu akitani yo na ebonga wana soki la polisi ekoleka yo na makasi pamba te namoni bato minei misato bakoki koleka na makasi te eza nde mpo ozotala dossier wana te soki otali dossier wana obengi kaka kobenga pamba soda ayokaka soda koyoka yo kasi toza na posa bino nyonso bosala misala na bino état de siège ntango topesi bino bamampinga toyebi ete bino mpenza soki bolobi bosala mosala bosalaka toza na posa bavolonté na bino baposa wana bosalela biso mosala mpe mosala yango kongo mpe yo mpo oza congolais ozaka mpo osalelanga te osalela mboka na yo batie yo wana mpona kosalela mboka okosalela motu te yango wana ezalaki mpenza masolo na biso mpona mokolo lelo esalaki mpasi esalaki mpenza mpasi kasi na koluka lisusu mpona bandeko oyo babengi nga bayebisi nga balobi mpona kosomba lopangu ekosenga nini eza na bandeko vele baza na bosenga mpenza ya kotonga kongo ndenge tozosepela nango epai bango bazowuta na poto kuna o kintsuka ezalaka te o quartier moko boye ezalaka te kuna batongaka bipai nyonso bazotonga mpenza ozomona ete awa lokola ville kasi baza na kati ya village sikoyo biso mpe tokomi sikoyo na posa wana mpo tomona bandeko na biso na esika ya kosomba na lemba ya okende kosomba na kinkole okende kosomba na place moko na suka kasi asali yango kitoko ekomi kopesa bato mposa kofanda na esika wana tosengaki bango epi tata ekolo obengaki bayi mboka obengaki bango baya na kongo bandeko bazoya ebele baza mpenza na bosenga ya kotonga ebele tokosenga kaka tokolelela na tata ekolo likanisi oyo ndeko na biso Munkamba Augustin ayaki nango ayaki na projet na ye ezali kutata ya koloba te ba diaspora ya bongo oyo tozoluka ozoya na projet na yo otie na mesa na lingi tosala boye tata ekolo yo ozala likolo nango mpo yo nde bakobanga na kati ya dossier mapango eza kaka bato pamba te emingimingi bamagistrat bagénéraux baza na kati ya badésordre ya koteka koyiba bamapango ya bato bachef coutumier kutu koloba te bango nde bapesa bango esika tondingisa ya konyokola bayimboka na yango wana tokoluka toyamba lisusu mama Julie ameka koyebisa susu na bandeko na biso bayesika alakisa biso to ayebisa biso soki moto alinga azwa esika okoki kosala nini akoki kotuna nini asala boni yango wana na mikolo ekoya nde tokolinga tosala mpenza masolo na ye na bandeko nyonso oyo bazozela biyano na mituna wana po ete bango mpe babika na kimia tokomi na suka ya masolo na biso ya sindika bosolo natondi bino botondi mpe tokutana mbala sika. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstan, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il la Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonstan et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret ya solo où ya poso ya maman mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te poso soko tamboli masanga sima eh oui yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oyo ya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise eh oui nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo ekobonga mpona cuisine na yo ezali oh yes 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 olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa sekre ezali kaka moko
Eden Store.